JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga o ezosunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Mbote na balanyusu ya JDK mopa mokonzi soda ya poto bandeko na ozamulai te na kosenga na bino kaka bo s'abonner massivement et gratuitement na chaîne na biso eza chaîne na bino na kombo ya JDK mopa TV. Bandeko awa polele vérité awa masolo eutaka na source na yeli bino lisusu lisolo oyo okau yo yebaki te na ye koinforme yo olandaka bainformation te otangaka bajournaux te congolais mikitisa vanda zwa kiti na yeli bino lisolo oyo naotukuza bainformation ka sikoyo. Bandeko na ngai mbongwama na France makambo ebebi eza kobeba soki oyokela soda ya poto te kasi tika bandeko ba oyo baza na besoin ya l'information kabwela bango video partager video yo s'abstenir na yo mais tika bandeko bazwa ba information oyo parce que eza très important eza capital eza motuya. Bandeko na ngai ko frauder na train na métro partout na ba bus est commis impossible na yebisaki bino que ministre ya intérieur aza mutu te azali nkodia azali nkaka azali ndoki azali motema mabe kasi ba français balingi ye kaka puisque bauti ko élire ye. Il a été élu la personnalité politique de l'année 2024. Monsieur Bruno Retailleau. Et en plus de ça, a posé candidature na présidence de LR. LR et Nikolobanini, parti LR et Nikoloba, parti le républicain. Les républicains, c'est-à-dire que il est partout bandeko na ngai boyo kaka bandeko na ngai naza ennemi na yuti nulle part ailleurs pour avoir information oyo parce que na minute oyo so koti na ba réseaux sociaux okoti na YouTube okoti na TikTok okutaka ba congolais nyonso baza kuna ba Holanda rando ya Mama Congo Karine Mokonzi, Magali Lomama, Nyama, Ntabantaba, Meme, zoba nyonso, batu nyonso baza kuna ba Holanda, zoba même information o eza capital. Ya bamboka tovandi to kipeti. Yonga soda ya poto na yo c'est donc makambo échanger bandeko na ko frauder na train et komi pitopale ko frauder train et pitopale bovanda bolanda. Alors ministre ya intérieur donc ministère ya intérieur et outil ko collaborer et outil ko binisa circulaire moko en collaboration avec CNCF, Société nationale des chauffeurs français.
il y a un train. Donc, pour l'instant, baza basé na ba TGV, na ba Intercité, na ba TERR, et bientôt, à la fin du mois de février 2025, Oyo et Kokota na ba train nyonso ya France. Ti na ba métro, ti na ba tramway, ti na ba ERR. Bandeko na ngai va mettre en place en collaboration ministère intérieur na société nationale et chemin de fer, donc CNCF, va mettre en place une application et un QR code. QR code wana ezali, c'est-à-dire que sikoyo so que somba billet y a train ou bien que vous réservez billet à train, tu dois présenter ton identité. Tu dois présenter ton identité. Alors, na identité où vous représentez, et aussi na kombo na yo, prénom na yo, date de naissance na yo. Alors, ministère intérieur, na collaboration, na CNCF, va mettre en place une application Oba Obenga France Identité. France Identité, c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Les lots sont que sont bien à auto réservé bien à yo et ça sous pour somba boité comme ce qu'on a ba téléphone. On a comme na ba téléphone, c'est-à-dire que on peut enregistrer ou télécharger carte d'identité na yo ou titre de séjour na yo ou télécharger en gros ou télécharger application. Il y a QR code où il y a France Identité. France Identité, au téléchargement de téléphone nayo, ce que somba titre de séjour nayo, il faut ça na kati. Au somba sous billet boye na bon côté. Et au commence au ke somba billet, ba tchelo ka QR code, pesika mbongo, beti boye et enregistrer nyonso na identité nayo. Et comme ali kamuna contrôle na kati ya train, bien la TGV, bien la Intercité, on présente un téléphone na yo, ils ont un QR code wana, application wana, contrôler un appareil, ils ont un appareil ya sika, on a enregistré QR code na yo, et na QR code wana ce qui enregistre ngo, et bimisa prix ya ticket na yo ya billet na yo sombaki, heure au sombaki billet na yo, place au sombaki billet na yo, et puis ebubimisa identité na yo, titre de séjour ou carte d'identité. Donc sans une identité T, sans un titre de séjour T, comment t'as traité? Comment t'as traité? Parce que ceux qui bêti QR code na garde na appareil wana ebimisi billet na yo, ceux qui identité exacte ba bengeli ombila. Ba bengeli ombila. Alors, wana zolo bana batu mwindu na ba immigré, ba étranger. Na mundele ba opesa ye amende. Parce que ba yebi ke mundele forcément aoza na mukanda abosa na ki ona ndako. Et yo mutu mwindu o justifier ndenge nini. C'est-à-dire ba ko bengela yo mbila. Parce que na minute yo ministre intérieur a tué 500 policiers na bagarre nyonso. 500 policiers na bagarre nyonso pour na contrôle d'identité et baza ko accompagner ba contrôleur ya CNCF et puis sans compter sécurité privée ya CNCF ou tobengaka sécurité ferroviaire. La base oui bango baza pe équipé, armé, tout ça. Donc bango bazali toujours derrière
par contrôleur maintenant est commis obligatoire. Il faut télécharger France Identité, na QR code na yo, application, ce que sont les billets na yo, tout réservé billets na yo, il faut à tout prix maintenant identité na fait ça enregistrer, télécharger na carte ya téléphone na yo bande konangai. C'est-à-dire qu'on fraude comme impossible. Donc, kala izalaki oro zanga na mukanda, osani na doc, mais oro so ma billet. So li billet na yo, on va une peu na train, contrôleur soit côté à noka billet, PC la billet atali à pensionner pas à zone sérieux. Mais si ko ye commis so zana billet, il faut billet na yo accompagné d'une identité. Est-ce que vous comprenez ma monsieur la potolo? Non, ça va blague terre, non, ça va blague, non, nos vérités. Sauf qui, donc là, va mettre en place, à partir il y a l'élo. Semeno bimba, basi babandaki makamunioso. Tiko yoba ok nango, na système il y a TGV, Intercité, TERR. Et à partir de la fin du mois, et côté France entière mobimba, na ba train nyonso, na ba métro, na ba ERR, et puis na ba bus. Contrôle d'identité et tambola siko na billet na identité. Donc bande konanga siko soko yibi que yeba déjà que na kata gare na banzi obondi mangai peut-être naturellement makambo elobami peut-être avec makambo elobami bro yoka mo moke hein mamuni o elobami bolanda bien. J'ai en train, vous le savez d'habitude quand vous êtes dans le TGV, vous devez présenter votre billet au contrôleur. Et si vous avez par exemple des réductions, une carte d'abonnement, vous devez présenter votre pièce d'identité. Sauf que, et vous le savez, si vous avez oublié votre carte d'identité, c'est 170 € d'amende, ça va changer. En direct avec nous, Anne-Gaëlle Baudouin, directrice générale de France Titres. Merci madame d'être avec nous. À partir de demain, un QR code à scanner suffira pour présenter toutes ces pièces en même temps, si je puis dire. Comment ça marche? C'est très simple, il faut avoir l'application France Identité, l'application qui permet d'avoir, grâce donc sur votre téléphone, votre carte d'identité et aussi d'ailleurs votre permis de conduire. Et avec cette application, en un seul geste, vous pouvez à la fois vérifier votre identité et permettre au contrôleur de vérifier le billet. Alors qu'on comprenne bien, avec ce QR code, le contrôleur vérifie le billet de train et la pièce d'identité en une seule fois, en un seul scan. En même temps, parce qu'en fait, tout ça est basé sur l'identité. Quand vous réservez un billet de train aujourd'hui, vous donnez 3 informations simples, votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Et donc, grâce à l'application, le contrôleur a accès à ces informations et donc s'assurer que vous avez un billet et un billet en règle. Ça fonctionne? Pardon, ça ne fonctionne que dans les TGV? Alors, ça fonctionne dans les TGV, dans les intercités aussi, et bientôt dans les week-ends. Dans quelques semaines, il faut absolument que la réservation soit nominative. Donc, par exemple, dans les TER, il n'y a pas de réservation nominative. Tous les trains dans lesquels cette réservation est possible, ce sera possible d'utiliser France Identité, donc de simplifier la vie. On était ce matin, on a fait le trajet, puisqu'en fait, c'était... Et aujourd'hui, l'application était disponible. On a fait un Paris-Lyon aller-retour ce matin, là, et tous ceux avec lesquels on a parlé, notamment les contrôleurs, nous disaient que c'était pour eux vraiment un élément de simplification, de tranquillité, de baisse de temps. Na kati kapula mwa mulai, mais ina bana noka kiboyoki mwana mwasi oyo, madame oyo, alobi, tout est basé sur l'identité, sur la pièce d'identité ou sur le titre de séjour. Donc, c'est-à-dire que si koyoko sont billetté sans titre de séjour ou bien une identité, carte d'identité. Donc, naïbisibino ministère il y a intérieur, donc ministre intérieur à mettre en place ezaka pour traquer l'immigration et pour kangaba sans papier. Andronanga yibokeba pour informer bino au cas où oyeba quitté.
Donc c'est pour votre information. Panza vidéo oyo bandeko bazwa vidéo oyo bazwa connaissance na yango, puisque le danger est omniprésent, le danger est maintenant présent, le danger est devant ta porte de la maison, le danger est maintenant sur la route, le danger est partout. C'est-à-dire que en n'importe quel moment, bakoki kokanga yo kaka pona likambo ya billet, c'est-à-dire billet na yo fait à accompagner na titre de séjour, mais na kati ya téléphone na yo faut la scanner application au babengi maintenant France Identité. Bande ko France Identité. Quand on va ko changer pour l'emploi et comment France Travail. Ndenge pe ba changer na makambo tali ba train. C'est-à-dire bazo luka ndenge nyonso ya ko kanga ba immigré yako bebisa ba makambo na biso soda poto na lobaki te na lobby information so na zozwa na yo pesa bino bande kunanga bobima na ba chaîne bata maboma bobima na ba chaîne bata barando bo le salaire na bino pour rien mokande za priorité na yo na poto ya barando te ya kusona ka sona kana bozo landa te parce que bande kunanga moto azela ka billet na ye azela ka billet na ye azela ka billet na ye na lola te. Nous avons la mukanda na ye mukanda na ya na préfecture ozela na concerté ndona ngai mutazela ka train na gare mutazela ka avion na aéroport mutazela ka bus ou car azela na arrêt de bus ou arrêt de car mutazela ka bateau azela na port na libongo. Kasi mukanda bazela kayango na préfecture bandeko na ngai kende kosala ba démarche na mukanda soko noza na kimia sans mukanda bandeko na nga oza limité bongo ndenge bazo changer makambo parce que to fongoli bango nyonso to fongoli bango misu bakomi siko mayele bakomi siko traquer biso o nyonso foti na biso moko o to yoka kate tolingi kobimisa ba secret nyonso tolingi koloba vérité nyonso et lelo mundele akomi mayele. Donc bande ko ngai na lobi lisusu na répéter soki ozana billet ya train oui kasi wana mukanda te osala voyage te osoma ko billet te. D'ailleurs quand avons soma billet il faut uzana téléphone portable oyo ozana QR code na yo ya application na yo oyo ya France Identité. Bonjour ka bien balobi France Identité. Donc tout est scanné maintenant. Tout est scanné, téléchargé, QR code de la chose à la télécharger dans le téléphone na yo. Il y a on osomba sou bien na maboko te comme aga QR code ou l'exika pas ta koti malamoko contrôleur aye abetika ta limisi identité na yo limisi billet na yo. So limisi ka billet identité zate babengi lombila. Tokani so babengi lombila, mbila ça veut dire que oza mukanda te. So va bengi loga mbila yeba kozo kende. Objectif na yango wana. Ko boyi bien moi sur lui, tout est basé sur le contrôle d'identité. Le contrôle d'identité. Bali ko ngai na sukiawa, na ko une information moko za capital et mobile. Soki yo ondi makasoda ya potote eza problème na mate. Ngai una na zate. Nga neka ko pesa information na peuple yanga. Una na bolingo l'amour du prochain. Maintenant, ce que vous avez en considération, tant mieux, si vous avez une aventure, vous avez etalikaka bino pona ebi peuple aza peuple ayo kraté peuple ya tetu peuple andima pe motuté peuple pe aza peuple moko donc ya négligence peuple ana croyance kaka moko kaka croyance kaka moko tika nango nzamba osala te na makambo nzamba osala te so bakangi yo sans mukanda mais oza na billet na yo okei parce que avant ezalaki so oza na billet na yo pour ezalaki bato na mukanda te batinyoka ozanga no mukanda kosomba no billet na yo ozomata no batrain bamétro banini batramway tututu otambola no olingi mais oza na mukanda te mais sikoyo moyen osala yango lisusu eza te parce que ekoma otambola so billet tambola na mukanda na billet olinga te ministère de l'intérieur asali en collaboration na CNCF pour na traquer immigration. Kwa na mato ya koyoka sala nini
oyo aza na motema kondima asala nini soda ya poto naika koloba tokomi na prochaine émission ya boye ezala te. Ciao ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.